Merci, chers internautes, bienvenue sur www.congovibration.com, votre site qui vous donne toujours les actualités claires et puis limpides. Bomonine makamozo changé, bomonine zoom de star échangé. Donc, na komi koya domicile, na nenga systématique et puis je viens pas chez n'importe qui. Donc, système échangé, bon, on a une émission dimanche, bino, tout internaute, bolanda, téléspectateurs, nyoso, tout ça qui na plateau, artiste bossa la tour, porte-parole bossa la tour. Et puis, quand on a zoom de star oyo, na komo ya sikoyo, et pas ba partenaire nangai, na komo ye pas ba mvoandu. Na komo ye pas ba to bana makambu, donc soza makambu te, kolukanga te. Na vrai pour bino boko mo sakana na besprit na biso. Quand je parle comme ça Isara juste pour na takiner batunanga, un grand merci à Blaise Mobobo Zebele, motema ya Pamela Chibaka, et puis je vois Ramsia Gaillard, le géant garçon de Paris, motema ya BBC Olio, l'application la plus difficile à manipuler. Pour manipuler ça demande un code, et puis le code c'est juste Ramsia Gaillard, le géant garçon de Paris. Derrière la caméra Binomo Boyebi de tous les temps, de chaque jour, Thierry Mumbaya, satellite, babi entre ces 4P, un caméraman, un réalisateur, Azouyana plus 33, plus Morobo, donc Kalaming était plus 243 et Zolongwa. Et puis tant on a Zali Boyna, on a ministre, Kaloudji ministre, toujours de tous les temps, lui il est chaque jour avec moi. Et puis sans oublier, Junior Dao 4H, plus, super mec. Donc voilà, Kati. Sans tarder, je suis na flat stay. Pour bino bo mesana so boye na ba flat ça ba $20, ba $30, ba €50. Dans la kata barak ya moto boye bi moto boyo kaka. Lui c'est Likem Makengo ba voiture rebelle. Dans ces places bo sali dabogangi. Waouh! J'en suis commis sous awa Nazaradana Likem Makengo. Bonjour Likem Makengo. Bonjour. Bonne santé. Elenge bele comme on a bino surtout comme on a site à Massalanga Blaise ndenge bandaki ndenge komi le vimbi meti baté levure quoi d'abord on peut ça ce grand maximum pas ya Blaise et le ça dit déjà donc abana on mettre les solo on mettre avanti au moni batimi ko créer entreprise ils alaka faut ça na batwa idée ça na idée trois pour ça na ba idée comme on a tina batwa suka ba esprit ba limite ba esprit donc Blaise aki moto mo boye tono pesa na ba idée belé likena osala loko boye likena osala ngaba peka courage so loko na ke simba salango eza mninga na créer ba société na poto yaka meto banaga meto ba vantir donc Blaise na pesa grand merci ko zali na Pamela ska zali vraiment et singa belé ko zana yo et singa belé pesa ko mona bino ndi toza ensemble. Donc, cher internaute, lui c'est Likem Makengo, ba voiture rebelle belé, ba bimuta misana na kata barak na ye, na kata chariot automobile donc 32 cars, 52 cars et pas c'est rien donc à Messan nango loko la net ça boko la neka ndeza la ba pelouse na kati ya clôture à palais donc so muta mesana na bakar so muta mesana na nunda so muta mesana ni botike na musala na lui c'est un gars ou mesana na bibende donc soza po sa bibende koke musika te po ba escroc ba komi belé donc chers internautes aujourd'hui nous allons parler que de Likem Makengo to so la ka ba entreprise to so la comment évolue neni na bandaki neni na sala ki po lelo comme na ba ka rebelle bongo bobino bolinga mang te na ke pata ngwasa te na ke pata tata kingani tata kimbikudi tata kingani mutasala banzela na lelo chariot automobile tondi et comme costos ko photo ye baba nango ndenini Likem Makengo ba voiture webi ke sango na yo e panzana mikili sango na yo e panzana kichasa mobimba tant na lo babongo banana likolo tina se donc na yebi kuteza na mamsu moeto lo bate poto yo kaka basango yebisa biso Likem Makengo affaire ngo banana ndenge nini so poza ba moto na yo yebisaka biso ese lote masola mituka idéologie banda wapi banango kan ou banango natani ni poko malelo ba voiture rebelle. Bon est-ce qu'on a un chapeau dans nous on a oyo esani tshimo ba mbuyi te na palais toi na palais toi na flat te tout ça pena na kati ya bandal séparé moi palais mo bukara ya ningi zalaka kaka ya moi 100 000 200 € pour nakaka to pe mara to zwa moi ba mali les anonga ba bilora miki to za miso na palais mo boye
na kati ya bandale c'est Paris pour ka to confirmer ka to ara na kati ya Paris o banda masolo nde. Bon, on remercie d'abord avant de commencer bandale c'est Paris donc ngana na mwana njili né njili grandi njili papa na tilo na njili ba bandale ya place mo boye au moto salinga za na résidence naye azala l'aise est-ce au komaka na hôtelité pour mingi bazanga batatembe donc ko bango hôtelité aux ana place tranquille so yo la tranquille ko mata avion na tongo ko mata avion lobby o yebi place ko la bengi ba petit pour boxa chambre na zoya donc on loka muke ko lobby lango te pour to nzamba o sa so minene ke yanango donc mamba car izanango te ngaba na bota bana ba carte poza ma vrai na bota ma carte ngati na kola na mona ska père na carte on a ma ya vrai na reta so ba oncle ba na ba car mais tant on a ke ba poto ba idéologie kaka na bani ko sala makamu na nga na créer bo so ba sauter livraison après na sala sauter moko ba benga ba sauter ba dépendre ba poto ba yi ba sauter ba remorquage ba camion tout ça ba nini ti na créer na sala société wana ba camion pe ban pour surtout to sai sauter bijouterie oza ba bijou belé de to sai sauter ba camion o ba camion belé mais kombo pona koma like makengo ba voiture belé na remercier d'abord Fally Ipupa parce que apesanga kombo wana na vandaka brisement boye na concert mo na ba na fiki na 2007 na matala podium benga mo like makengo ba voiture belé na yeba sika zo kombo wana te o ba lobaka vraiment donc na ko toucher bois to Fally apenga kumbwana ye moko na ker na ye zaki na yo likenka makengo normal parce que ya bakisi ba voiture belé nazaka like normal anobo anga like makengo kaka normal donc du coup comme ça na ba concert to kana masa na moko sirikina na bossa na katela ville pambani to matala podium boye Fally mbama ya mbanga benga like makengo ba voiture belé ngabi ezali je me suis na tunenga bi kombo no zwango wapi albi non bundana nango oui falaza mutu bablaka ka moi trop quoi falaza mutu bablaka ka moi trop bina ngai bundana kombongo depuis pe na musa makamu na ngape na mona makamu pe miti mulanda pe na kombo na ngape kaka e kombo ko bak sama de ba kombo mususu za ka e uta miti ba nzambe o ma misi pe so kombo mo yo kalisi donc to nzambe mutaspira pa Fally nzambe mais oui ngai na bisa Fally te boka ngai like makengo ba voiture belé donc Fally ye moko l'homme na kati na ye moko mo bimisi likama kengo ba voiture belé donc na PCB merci ska azali vraiment merci na kombo po pesanga lelo bana ba mo olia nango lelo mwanda ko kolala ko mo esoma banango atu esenga to ma Fally sko azali na kombo wana donc epanga pe courage na za nango pe belé peut robo yango pété sikoyo likama kengo ba voiture ebelé donc biso tout pe to s'adapter na kombo wana pour muta ko mo benga likama kengo et simba te faut baksaka ba voiture belé ya moni ba artiste nyonso komaka like makengo ba voiture ba journaliste belé like makengo ba voiture chers internautes binomo boyebe ba bi muta vanda na mokonzi akoma mokonzi ndeka baloba mwana mokonzi akota boloko te donc muta zana like makengo arozanga mutuka te na yebike boloba trop bolelele trop nena ye awa donc ata moto na ozonga nango donc bo comprendre que mikolo na tambola suma kolo te pona na like makengo ba voiture belé yebisa biso ovanda ka boye idéologie poni ka o cible ka mituka osala mécanique to sala nini poka o calculer mamoko muta idéologie mituka en tout cas la vie na ngai na biso vérité ti mena na Afrique na pousa ta mutuka te ngala tanga ba classe na tanga ba interne ba interna sanda na saka commercial na vinanga na bulaka un jour to na avocat banini do tanga mo ba interna sanda yebiango na tanga ba nema yebele mais na yeba da simba même pas mutuka na biso na parler na biso to même pas mutuka donc ça dit tant na poto na yosama comme mituka na ti le mituka ba so boulete ba voiture to tambola nango tongo medi pourquoi eza entreprise mobimba bakar lelo a peut-être ba camion mususu lelo ekenda ba voyage ekebisa ba mama ba kuanga pa balia ekebisa ba fufu pa balia donc tozo contribuer na société na mboka oyo ezaka te poto la saka chemise na pantalon donc ba toto vivre na sima na biso na ba famille ba vivaka po ngai na créer ba entreprise na awa na créer biloko na awa ezo sala ba toto lia ba zo mela donc c'est ça ka ezali kamande ngona bo comprendre que binombo ya boya ko sabiso na ba pantalon boya ko sabiso na ba 50 €. Ote ngani na bo na za danger ça l'entreprise na yo et sa peuple congolais bomoni et ça langa bien muto azana souci ya peuple congolais pour ba blaise ba na ba souci ya ba peuple congolais ya onda ça l'entreprise na 3W Congo Vibration en ces quatre beau comprendre que tout dévier bino
tokoma pe lelo na biso mo ana Kinshasa na nengeka ya ba TV ya vitesse aibi makambo malgré ça kati mais na dévoiler mokonzi limisanga kaka santimezara kozapona na like makengo ba voiture rebelle siko lelo like makengo ba voiture rebelle calcul na yoza nini ba ambition eza nini pour na peuple congolais to jeunesse congolais moto le kala télé ka lobio songo somba mutuka na obenga like makengo na numéro tel akosombelo car non faut ba témoignage nezala na travail ba te belé ba sudi ba masa memi te ba musicien belé to kotanga ba kombote bazana bango témoin ba yebi makama oninga etambulaka donc sudi ba vie na mingi ba mikonze belé ana kopesa na salim comme colonel Kibonge et ça ça dit que la mutuka na tambula c'est moi qui na tekraka ba général bombele donc ba vie na biso auto travail na bango au moins ce que tant lobe ba musicien ba tumsu batali bien azam tout mo bazarana ba musicien mais otangi bato baba hot donc pour ba comprendre que oza pona batu nyonso ba vieux na tangi bango baza ba pig vient ko tanga komba vieux mon côté général mon côté mokonzi mon gabo pona ko beta kana seka ba vieux maso na bengi na minute o mabini passe na bureau on posa besoin de 30 000 personne 30 000 ça l'affaire aux ana ko ça mon niveau de commande on lelo donc au bengi ma colonel ndé na besoin ba camion mo na bomba ko ne kangami ça va écouter 25 000 bon yako zo na 18 000 au na poche ba niveau ne faut comment na ngonde ils ba sens ya ba au comme parents na kata augmentation ya makambo yangwana so comme na niveau na te o benga ozanga muto benga même 10 euros obinga na souvenir mo makasi ba msuba lobaka ko ba o pona fali non na ko bisa ba camion période mo 28 000 dollars obina zanga même pas na 8 000 5 000 dollars comme ça fallait bisa 23 000 à pesanga abina ka ebimisa ba car na yo usala ngo oposa tant na yeboye na bi mokonzi parce que mokonzi genre 23 000 yango abina yo maliki oso singa 23 000 bozo 2 000 dollars à kabeli yo mena koka mamona lo bano o même mwasi ndina na bafana za na yebian non pas pour mutabisa le 23 000 pesos même mutabisa 50 000 pesos yo donc ça dit azo yeba reconsidérer yo wana c'est pas donné à n'importe qui ndeka venant Eric tout ya lo bagage si c'est pas donné à n'importe qui mutabimisa bibende asalono makambo mo boy siko yebisanga yi pozana bato belé peut-être ba mituna pe sikonde ba olanda biso mituka wana ekoza la pe ba msuba za mona keba ko banga mituka wana ezalaka oyiba ngo tout ça la ndeni poza mituka wana po ba kuma ko banga ekoza po tekili mutu yineli na sima parce que faut expliquer biso za nini. Non, ça dit maman oyiba na ko de sila na mutu mo ba no telelo ayiba ka mutuka watana conteneur comme komeka ko ba jewana te ming ba loba non o kare koma na 2 semaines koma pété do ba jewana komeka to moni makambo zo loba oyo donc nakolo ba koma mutu na ko loba ngo meti petit des qui va isanga viena nga ça dit na besoin car donc car on avait ya car oyiba te va pardon boye koma te depuis car oyiba te mais depuis que mona kata mwana zo na mutuka Murano na tambola nango eza penake likolo batinase makambo na sadi tokolo bango tous benga mkoso ya depuis ka koyebisa yo da batu pe ali ba mbongo pe bazala ayisu na confiance pa mundu mbongo te asu na confiance ta bino batu balenga ba mbongo to vie mais so mutuke ye na bino ko sepela na ibo sala kali me vanda na mbongo ndo na ko sepisa po mutuke koma zo comprendre ba maka ko confiance wana ndefeza na kana la vie. Sikoyo parce que déjà Thierry Mombaro m'a expliqué nga ba minute où mo poussa na poto kende kamba mo na ninge ya makambo na zo expliquer lisusu ba internautes na ba téléspectateurs bolanda biso as un patron et entreprise beaucoup d'années c'est pas donné à n'importe qui donc tinde biso to komia tous en a flat state to na palais to vandivement donc na sabino mamna mona na robeta ngwa te po bino boza mystique. Naninga vraiment to solo non makambo ezali oza très capital parce que pona batu ba joindre yo na niveau ya Paris to ya Kin bakosa ndeni ba ni na niveau ya niveau Paris ko ba numéro ko du même batu continue ba Facebook nanga ba numéro za ngo affiché déjà donc ba numéro musuna sala ngo ba 10 ba 11 ans échanger manango te ba numéro za ngo so mtabetika like makengo akomona nga zo ba contact nanga oza besoin passer eza ba car monsieur na mboko yo au monde a tout pièce na échange à passeport zongo donc ça dit soit contacter nga apesi nga ba numéro ba référence à car naï na opesi ba quelques jours comment a oza pièce naï en plus pe na opesi le na biso le moko kana mingi te to ba maison ça la grande maison mo apesi échange na awa ezala na sayo awa na remercier pe nani ndeko nanga ma propre eza passe na sombité ndeko nanga propre tete état major boss de boss nganda ba vite na Luanda na yo kisango na yo mais non ni marate ponga ni marapa mapamba te Thierry Mumba ebi makambo
ndima tete tama genre boss de boss nganda ba vite ndima nazo mko kuta na ye azavi mande ko nga propre donc ça dit wana ezati likambo babota mana mbongo te on pas musu na bani balobaka ni ça dit donc ba koma na mbongo te on pas babota na ngote donc ça dit ye aluki mbongo akomi na mbongo comprendre ça dit azape na mbongo ngo je comprends. Après, avant na Congo, à foutre un d'accord, $1,500 na la porte pour la banane avant d'avoir na classe. C'est un boss, c'est un patron. Donc, au moins jamais le moment bilan na télé. Au moins, to comment na déception mon rôle lelo na nenge na biso na bakin mamna lo ba chéri momba yebi ba Dali Daïté Sabayebi ba Vanessa mais sa vieille puis de longue jambe une journaliste pas comme les autres bayebi webi ke bata poto bino boma be scroll na nenga foté pour nga to so na mama entreprise ela mutu mususu akola ko abenyo pena allo makengo mumbaya pesa nga kombo na yo opesi e kombo mais pas solo l'année comme 5 mois aura été na zoba problème au bon tala on en a ras le bol de ça mais sikoyo nzambe sungi po balike makengo bakitina bakinto kutani bango na limbisi bino po na like makengo kaka na yebike ministre alinga tanga mutu mobe yo nga na otanga communauté ministre mtotanga te ninga boke na famille na otanga ebelete na olobaka ebelete makingo to sona na biso makama na biso za bantrepot eza kandate eza makambo kuta nango trop kuta nango to yape normal omoni na sola na boss na pire mutu apiri masana le mobobo grand prêtre de prêtre donc ça dit mutu asoma juka 22 000 na misu na ngamo témoin na boyi kuna biko soma juka na 22 000 tabitenga na kosoma kalika na ça plaisir donc ça dit plaisir madon ayi makambo to sola na ça plaisir mko un jour comme na bakini koyeba ba valeur ba mbongo koyeba valeur makama ebele magi poto nyos biso dans la poto biso to va pareil te vous comprenez biso no peut to ba vendre répéter de chacun zo vendre sa structure à vie na ye et to ba père de famille ngade za na bana déjà donc on va bana na ba yeba papa na banga kilukala na kala mingi te kutu petit na biso nani anniversaire na ye petit réa kami d'anniversaire ma fille na biso ko déjà yo mona oza connecter quoi ça dit anniversaire ma fille donc ma fille a 15 ans Rebecca donc Rebecca Makingo donc HBD à toi, donc j'en suis loin dans les beaux garçons de la presse yo. Donc malgré Mikili Noyango Mikolo mais bon anniversaire na yo na bi que papa Zoya Kalamingi te na Salomon chèque mo bon nenge na nga po ba comprendre que tous en moi différent ozo yo fait les kamalamu to lo ba obaki entreprise makamuna ki nezo vanda sikoyo pesa contact obi na Facebook yana bato mususu ba ko luko pour le dérangement. Donc ça dit ngai bon le numéro na sur Facebook na ngama ba dérangement te pona ba dérangement za ba numéro mususu donc numéro ba musala so benga pona musala za bien so benga te pona o sara black na ngai simbate donc ça dit so beti na ndenga Paris faut beta 00 beta 0033 beta 6 beta 6 64 42 87 53 le numéro na ça dans plus de 15 ans déjà numéro wana déjà numéro moi à travailler partout donc sommes ta benginga alors ba contact nyos ya kini pe na opesa non so ba petit pe baza a baza ba responsable a tout ce qui en biloko a bazali de ba grand maison qui ça ma munene donc o muta kozala ni na kozala te akole la société makamwana pe ba dépanner ba motindika ba camion ba singeke sila poto ya ba camion ba dépanner bien evanda na mboko o benda camion kufieri ki tout benda na singa ekeza la société ekeza la société déjà ma camion kufi ba pare ma car meilleur evanda ba remoke car nao Siko bino boela biso ba idéologie lokuta po ani tala mtu asana posa peuple congolais azala siré na makambo mo boy siko ba idéologie wana ozong eza maloba to eza pena calcul no projet na ona mtu eza maloba ndi na poto na comprendre la société voilà ça fait plus de 9 ans dans la société déjà remocage oh yebi na constater même adresse non ya poto même côté na Facebook na Facebook ta adresse ka na poto tout le monde a yebi j'habite à Saint-Denis tout le monde a yebi na vana na Saint-Denis like maké en place na Saint-Denis ba Kardashian le Kardashian de Paris na bike bino foboy ba like makengo ba femme de valeur na bike bino boy bi like makengo ba problème a mituka na bino tout parce que na bi ba femme de valeur nombre bozali za nombre mituka bozanango ndenge mona ba Kardashian de Paris omoni mituka na bino makam na bino tout arrangement o nini pour nga vraiment ba jargon mécanique ya ba mécanicien na habité mais ba problème na bino tout bo a pe s'adresse ba yana ba basimo bo ya kitoko o bazaki ba rosa ta 30 mais bana mituka siko bana ba mécanicien
na ba mituka o peut-être ba problème eze belé na bi que grâce na yo nde ba olanda like makengo boye ba rozoma omoni niveau soit ginao ça dit vanda ngolo kuma pote na biti so atando li puta likolo ba batela mayele na poza ba yo masadi ki bogo site no vele kitro bon ça dit ba serre dans ça dit jo ça dit non niveau ligne la fashion na ko kate donc ça va quoi ba serre ba yebi na bango ba serre ba yebi na ba o to na ba contact ba yebi na ba sur ba ça ba faire ba se belé ba bengaka ba yebi na bango ça dit na na amikili avant ya awa na place muso sika na changer place to zala ki na commune na place bima donc ngotinda pe car non Afrique to zawana to ngosa mamutu zawana donc ils avaient biloko mo se banda kala comme on fungwa oui bige ni na sula no bo na mona lo neti bon pour des gens na ebi Blaise Mobobo ebi Thierry Mumba ebi oui bige on a la rebelle pour compagnie pena on a compagnie na mikili mais cosa la compagnie ça c'est rien ça cosa nous na tête ni on a âge oyo zalika ne na omona pour ezan batu musupe bocho yaka ba mikili ba mikolo kaka pe ba msuka na ba téléphone so yoki avant na ba chez neza bino na ba mikili il habite chez mais yo siko za ngaza na mona potaka la vema so le côté na naki noko na ba mona mikili no na kutsaba mama ki ya ba ki pato masutema naki noko vema na ba mona mikila zongo pa na umeli mona mikili na ba mona mikili na naki omoni ba chez wana ngako sala ngo sila su niveau na ngapete zongo ba pe esa su ata na mona 15 ans déjà na poto ya su niveau na ngate quand même tamu na ngali boso da 15 ans na poto ngaka na faire comprendre bino botika kaka na nenga je ba chez wana donc et ça la bien pour lelo tala idéologie ya likema kengo ba voiture rebelle entreprise na mikili entreprise na ki bobanga te po bino bo atembe kala mingi te ka awa ngamoko no kaka awa no yela bino ba image ya kin bomona mituka bomona entreprise po ba jeune bozwa musala grâce ya likema kengo po kin awa boulot za moi passé mais yo sikoyo o bakisa bangagement oko saka kudu te parce que na minute to ba kameke na ba bandundu to ko lo bango te pas kala mingi te out to créer ba système ba chambre mobile ça dit ba chambre mobile za ndenge nini ba kamela ngeso ba fufu eye e ko te ka biloko na ke ba produit nanga zoko pas donc tika ba produit ko lia ka ba fufu ba makala ba nini donc ça dit ba idéologie ba projet zoya ba camion déjà qui na ba bandundu mais non ça ce projet siko ba camion qui ça ba chambre mobile biloko nanga moko donc ba to azubi ba mama yuteka 15 sacs na poko yo vexer mbongo mama yuteka 30 sacs na poko yo vexer mbongo ba mama peut pesi bango boulot zoko ba idéologie bele makamwa mike to so na masona na omoni banda kala taka bieza sa si to benganga na sala mission na ba mama jinte mama pantolote pour la grand garçon na manno kwa mikili doko so na masona pantalon chemise te mbango te non so bango ba yaka ata pantalon ba yaka na ngote ya bien oh nini rien la coupe moni sapera ye ana billet ko so ma billet akolala wapi ba combien okolala wapi ta français ba ebolo baté ça passe okolala wapi yo veut beaucoup la koufi okolala wapi debisanga lelo boye veut beaucoup vino yo kumisa veut beaucoup bazo senga kutu junior dao bala le pas junior dao ba olala bete no ko okolala wapi donc faut ça la mettre massa nga mo na respectera trop donc ala tarabilamba na ye mekeba sirikina fumu na koso de masana to lukani ba mbongo na ba ngola ba nini donc respect na sikikina de soko omino na sola contact na ye koto fashion na monio sepela ka déjà baza moi kek ba 4 ba logique baza na bango pe baza siriki nazali yona tango ba kombo siriki nazali pati make up ça va fils d'Umpe petit de batwaza o baza pe maintenant le biné Patrick Meka ombre jaune yona ombre jaune donc c'est ba garçon mo ba solo la Ben Dolls festival à Bilamba on a bien c'est mon fils c'est banana benga Dolls c'est mon fils ba tozo yaba Dolls si vous bivier on a bien banana c'est mon fils donc nga bien ke mwana nga so zo téléphone biso c'est mon vieux donc ça dit ko ba ko te so côté ba trésor yaba bazali ba shakika dima bazali do ba pete be mizuto ngani ba pete ba tete ils ba tumususa neka mutu na yo na nenga système ga dédicace moment na pepa ko marachinga bo rien non mais tu mutu ko la trésor yaba c'est mon fils bon yebi c'est asola nanga yo non trésor yaba do manzele bele wala abenga nga tout le temps na ko benge siko na trésor yaba na so do ça dit on a benga c'est mon fils do aza mwana oyo c'est un jeune garçon oyo na joie na memi na musique aiba makamwa c'est na ngalo bio liko leki na musique na bité fa kota millier c'est ba bana oyanga c'est mon fils na benga c'est mon fils do trésor yaba
dans la CPLA tout ce que ça dit ta ondima ndima kano déjà le prix que ta ondima kutu et chéri koko ba yembela été nga za Jansi Luonda les beaux garçons de la presse nga za la na ba femme de valeur na ba Ramsi ya Gaillard na ko tsombo so anaye donc ça no calme mais ça compte ba masse belé parce que ba ba forme ba pe ba les scripts na revanda mettre ba to ko ba Kimbo Star 100% jila mona Genève moto a Simbi Genève donc moi na mai wana kutuko alobani ma caméra te on ba la rose on ba la rosita donc 100% Kimbo Star ba bienvenue za yako ba to ba la so la ti au CPL. Mais ensemble, un grand merci à Jack de Breton depuis Roissy. Bomoni mutana ba faire, bonne marape batu bino batatembe donc to suki na biso pour ce tobito lo ba maramebeli zaki n'aura juste pour s'amuser galerie masola bilamba pour ye bilamba c'est rien. À Rome, ça 3 000, 4 000, 6 000 euros pour payer blouson. C'est rien pour une entreprise, pour une monnaie, pour une yebi makambo. Binomo boyebi. Nazarana poto temene bige. Omoni babilamba. Ngai like makoto na ta bilamba bele ba ta bilamba. Otana ta ba yoji ba ta bilamba ta ba yojangote. Biso ba chambre to ngini ba 39 personnes yoji. Ya nenga black tinga ba tuteo o kondo ka u ko ta no Chine na Chine. Webi tunanga nini? Tellement Congo vibration. Congo vibration pesa mikili. Chéri mon obiga. On se continue avec Inoko Vema. Na lomi makambo le to vandi ba kazaka moi boss manini. So lomi makambo Inoko o mone bele bazana. Donc on se be combat cage. Na ba bilamba na gagner ba na tongo ti lobi na so gagner kaka. Merci Likema. Merci Likema kengo ngapona ndima kaka na ebike. Chéri mon mabe kaming ta OK Paris. Arozo ba image tout ya tembe poto bano sande ni tinela ngala tala neni ba vivre na Paris et kufelité ouais qui no mona na saka ma bilamba mais Chine dans noko yo ma pe so ka Chine obi sa Sirikina tala tane ki to Rolanda Sirikina ba Sirikina ta Chine metio vie beaucoup la tika biso to mona ki opena day donc Isaki kitoko plaisir un grand artiste Ozaki Munene Ozaki participant pena day oya qui pour nous présenter ba sincère condoléances malgré to commis déjà à la fin toro solo la ngata mara obi marambo to solo la siko avec ba preuve tellement zana ki ozonga noka ozonga noya poka aya rapona anniversaire ya Elefanto le 24 mai donc le 24 mai ngapona ngai so nazaki ata camarade ya président français n'engana singate za férié pour na petit na biso pour Rebecca donc nakala Rebecca j'ai encore mon fils encore William mon fils il a trop William William donc Jansi Luonda te sali qui par Congo vibration hormis Makengo azali Marion Makengo azali donc ça dit ça affecta papa na bon tour émission to sala avec ba preuve to na kati na ça tina boka pe ba ser nga bande ko ngala tikelo micro na nenga idéologie nga semble oyi masa mo comme to chomani ko bitu nga ni kota na soko ya kota ba mabanga mususu taka koma mutu mo to chomani na resepsao tanga mutu mo $10 ka resepsao na koma sko dessine binonde est-ce que batota ngena ba ba solo ngai mitu to Kimbo Star ko mekate ko bienvenue za de ko mekate ko oyo tangela ba koma batona ngana lobana ndima ngana répéter Kimbo Star 100% Gilois mukonza Genève l'équipe bango nyonso bienvenue za la diako Sirikino to lobate pa yiba Sirikino pote ngana yo ka kamena yebite me yo ngana oyeba ndeni to ngate mutu ko na mutu kolane to sani bakambe bele mutu ka 15 bayaka na ko za ngate donc je salue Pascal Kazali 15 bayaka merci à Troubani moi to ko za ngate tika msoposo to bito tanga mso bakoma bate bele et ça la mal comme na tangelo tanga sikoyo boss te tanga boss te tanga ndaba viti na ngola boss de boss patron de patron au sepela bon oyebi tunanga nini omoni ko tembe wana ndeko na ko tembe poza ndeko langa na tembe te omoni nga tembe wana posila numéro na ngeza affiché wana abenga ngala ndima po oyebi ke sadi la biso obi vandi la difficulté obenga na appel dimanche zalaka awa kilonga ndo yobuna batiko kota obenga dimanche zalaka awa mona hier ça zo mutazo na 4 jeep mususu abilike jamais encore 4 jeep on a la boss de boss teta ko meka kunkuta cha tembe moko ko ba mino ngola lelo ko na ki boss alo teka diama tele marapo émission de fidèle ngo bon na yebi kote nga junior da wani magate mais dimanche to sala téléphone di mana yo za parler na yo yukudo yaka no awa tout le temps tantanto lingi na pesa susu mbote pa ya R9 ça dit madame ça dit madame mon habité quoi ana pesa ko longola zate la pesa mbote pa standa babalokidi donc ça dit maman kolutu dans mon tema monene meti maman na habité la petite copain petit mot pas janvier
na bi mbote pa pi para pitchen ça dit ça perd mo fashion voilà ce que bato tanga ça ce qu'on a balanga te po bana bango ça dit baza bato oyo mais mutu ko boss di wa so moni yo sepeli il a déjà so moni bango o mona ba comme o mi bana so le la télé à la type pantalon si chemise est-ce que ça non est-ce que défité est-ce que ana pas ça rolala non ni ana personnalité libisanga ya bat mususu ba ya ko bakosa ba bandisa biso kutu yo kanselo aso netana l'arme rien non ça dit non excuse-moi ça dit pour moi moto ça na beaucoup comprendre biso moto ça tout le monde moi genre ça moi ni pas chaleur non ah ouais pour ngapi nana bankosa moi bien biga ils ont le comment muki dans va me comme miki bon lui famille miki c'est pas grave mais ça dit comprendre mo kutana bata bien baza bakansa no longo les costumes lo neti dérangeant pour un peu costume mystique te ça dit obiti je ça dit ba serve aller la bino ba serve fashion au monde ça dit na mona tout dans l'énergie tout ça dans la mabe donc tu vas faire na kati idéologie au moins ngo sigo idéologie raté à sanction na plan ça te prend une ça plan dans une fali pour prendre bien simma mabe talaka fali ou fali donc kiko donc mukilino c'est comment a fali lelo pour so boyo longwe donc ça ba tout sur soutenir jusqu'à na na 50% ouais na simana isiko et bon quoi 50% erango pe erango tanga comme Rick tout mais erango pe za da bosolo la déjà bien pour ya comme tout cela ngai omininga komi ba nene ça dit biso on dit biso lelo to comment les choses li bangamo ba fali que ça on fait 3 ans n'a personne d'abord en sauter tenga na loba na ninga mabeke est-ce que ebike succès na reine est différent to suki wana merci Thierry Mombaya cher internaute balandi tout il y a 3W Congo vibration donc kitoko wapi c'était Liké Makengo ba voiture rebelle na sabino anti 4P beaucoup senga trop na kosa même trop biso na ba Thierry Mombaya na ba Junior Dao 4H plus na ba na ebité ba kaluke ma ministre Rankine oboka peut-être nga ma Christelle Blanchoté boka yiko Christelle Blanchot moi ce qui toka pembe